Boukizando, Boukizando. C'est quoi est-ce que vous prévenir qui? Toi chômage élevé, toi chômage équité. Yengo bilawana. Abota magana basité. Ngo bilawana. Mama na ya banda koteka tambisi ya maite. Azana mawate ya bana bato. Bana na ye na poto. Biso bana na biso bazonga bakoluna na bafazel. Babakanga bango bakina kanyama kasensi. Jantini abukizando munene. Totiki ye soto bimna so libanda toteka to luka madesu ya bana kaka ye Jantini wana atindi batu na ye baya kobuka tutu biso na wakading ti na veni ti na veni Kasavu bunyonso na ebite to sa ndenge ni pona muto yo biso to baki ke to zui mwana mboka to sepeli to mona changement mais changement zate message nanga na président Fachi. Président Koyana yo biso ba Congolais tozalaki na assurance makasi mais tobando koma desi yebango ke ndenge to yinaka Kabila yo to koyina yo koleka makasi yo ka ba mama mais c'est le gouverneur on makaka na mama on mela pe libele ya mama ngo biaza na mama te ebena na bota ki oza yumbi te za capital. Vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat hôtel avec de chambres de luxe supérieures et exclusives répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique. Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Orideso Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. bote na bayi kongo mani nyonso to bakolanda biso na kati ya moment oyo. Alors tozali bongo na marché central de Kinshasa o ba mama to pe ba papa bandeko banso tout ba message ko benga ngo zando. Alors lelo ezali vraiment événement monene boni été ba policier ba privilégié que noté ba yo bazali ba étranger bateka na marché kasi ba kongo mani bateka te bo comment est-ce que ba mama ba bengani bango.
mpona kozwa kaka baimage ezalaki obe likambo babotoli biso caméra bakangi biso caméra babotoli biso baimage mais ezali bongo passe. Alors avançons avec valeur nayende akozwa baimage comment est-ce que bamamba akolela comment est-ce que baimage ekei comment est-ce que bato bazali sur place ya koteka te congolais tokomi wapi bokangi zandu bamama bite vike bokangi zandu bayata libanda bateka bokomi kobuka bamesa ya bamama. Je vais te comprendre nauti kotambola côté ya veni Roi Kading tomoni comment est-ce que bamesa ya bamama batumbi yango voire même bilamba ya bamama ezali bongo pasi. Est-ce que vous voulez combattre taux de chômage en Boka Nabiso? Tout beaucoup combattre taux de chômage en Boka Nabiso. Avançons avec valeur. Merci. Mbote Ndeko. Mbote papa journaliste. Ndeko Kombo Zalina. Kombo Nangai Etienne Kassissa. Etienne. Voilà. Alors bisinga yo zali bao ba surtout ba utiko bengala ayo zali parmi bato ba bengani ba tekate. Les professionnels zali nipo ba privilégié ba chinois ba tekaka si bino ba kongomani ba bengani no boteka. À vous. Papa journaliste merci pour la likanisi. Merci pour la question ou opportunité au Pessibiso. Tu dois comprendre te, tu dois battre. Toi qui ne wapi, que tu connais. Mingi a le battre pour tout le monde kanda makasi. Mais mingi tu comprendre te pourquoi pour faire ça biso que non. Tu as la montée maman il y a kimia oh basa nini mais tu comprends que non nyonso wana basali pourquoi pour bango ba se privilégié na ba bien na bango biso a peuple congolais tout le monde a passé. Bon petit village c'est pas indien na chinois ateka. Bon boyi congomani ateka. Ato libanda wana to diembela te bobuki zando hein bobuki zando. Siko est-ce que bo venir qui taux de chômage élevé, taux de chômage équité. Nous sommes tous ceux qui viennent par mon compte depuis que là, tous les là, mais si wapi, tu commis wapi, tu connais wapi. Ah bien, maman. Balingi bino boteka teka ba chinois. Balinga ba indien ba chinois, ba expatrié. Mon lamboka ba chepe meni. Pona nini? Papa journaliste, quand les gens makasi mais babike. Papa na biso. Bolobi bobuki zante. Bobuki biloko nyonso. Tokamati tosali ni tobibi na zante. Siko tobimi libanda. Tango tolimi libanda bolandi biso lisusu. Tokosuka wapi? Ba batanga bazali. Ba VVP bazali. Yengo bilawana. Abota magana basi te. Ngobila wana mama na ya banda koteka tambisi ya mai te. Azana mawate ya bana bato. Bana na ye na poto. Biso bana na biso bazonga bakoluna na bafazel bo bakanga bango bakina kanyama kasense. Bo basala bilanga. Soki ye papa Fati azap na mawa ya ba mama na ba pepe. Ayokela biso mawa. Bola bizande to tikizande. Tobimi libanda. Isusu na balabala. Tokobika wapi? Tokobika wapi? Ko mama bongo ba syndicaliste balobela binote. Ba syndicaliste basi ba coopérer bango bakangi minoko. Balobaka lisusu te. Tokobika mitelengano. Bolala soki bolali lelo, tongo etani bolamuki makamususu. Bolali na butu otoya koteka lobe tongo etani makamususu. Est-ce que ezalaka bongo? Ataba 1970-69 ezalaka boye. Boyo kela biso mawa. Ah papa to solembi mboko. To ete so to kende wapi to zo ebate. Olalo la muki mahambe botami. Olalo la muki mahambe botami. Jantini abuki zanda munene. To tikie so to bimna so libanda to teka to luka madesu ya bana. Kaka ye Jantini wana atindi batu na ye baya kobuka tutu biso na Roi Kading ti na veni ti na veni Kasavu bunyonso na ebite to sa ndenge ni pona mutoyo to ebite to sa ndenge nini yango ye pena botama na mama te amela libela mama te o ayini biso ba congolais boye na ba congolaise ya mboko ayini biso penda to ebite so to sali nini atika biso kimia siko biso na bana biso bazotanga bana bazotanga bazoke ba classe kolia ya bana to sande na mboko na to so to za bapaya so otalinga bo naza lingwele ozo lakisake naza mwana mboka siko kimia zate na mboka makambo ebele donc to sa kimia te talan ba ko ba kuluna
bana oyo babaki classe ofele mpe baotanga bango malonga te donc makambo oyo tuna mokili oyo eza kaka pasi na pasi sikoyo bachinois bapesi baprivilégie bachinois mpona nini batiki bino bakongomani bon tocomprendre te bango bandimi kaka bachinois bateka loposo pembe biso loposo mwindo bakoma mabele toteka te toyebi te soki problème nini estce na mboka kuna na chine bakondima ke congolais teka chinois teka te estce ezalaka te en tout cas napesi message na chef de l'état pardon mpenza oyo biso tobaki ke tozwi mwana mboka tosepeli tomona changement mais changement eza te bon ezosala mpasi na biso nyonso komona chinois azoteka mais biso bana mboka biso bana mboka tozonyokwango toyebi te estce na Chine congolais akoki kozwa privilège ya bongo toyebi te tozomona yango kaka awa na Congo yango nazoloba na message na nga na président Faci président koya na yo biso bacongolais tozalaki na assurance ya makasi mais tobandi okoma desi yebango ke ndenge toyinaka Kabila yo tokoyina yo koleka makasi parce que yo tolingaki yo mingi na motema alors so tolongoli yo tokoyina koleka Kabila eza kitoko te balobi ke oyo basali biso bawenze estce bawenze wana basali bayebi compte ya population eza na kati ya zalo bateniraki compte nango rien basalaki recensement rien bakesala mwa babilo mwa mike boye po biso nyonso tobima tokende kuna bamesi yango eza mpe mikuse ezosimba te mais ce problème kuta mokuse eza te po tokoko modifie yango mais population eleki ebele basali biloko wana basali ata recensement te batenir ata bayebi te combien de vendeur baza na kati ya marché oyo bayebi yango te et puis babilo mosusu bakesala bawenze mosusu soki na kote ya Kabinda kuna wana eza basite wana eza basite biso totekaka na ensemble na bamagasin ntango magasin eza kofungwama nde biso mpo mona tozozwa moya koteka soki magasin eza te babisika na baketya biso ça sert à rien okende wana ebele bakenda kuna bakima avant da 2 semaines azoteka te po vivre ndenge nini tosengi na président ayoka biso bana mboka lokola bakangi na kati kuna tokoki koboya eloko ya malamu te soki basali eloko moko ya bien moto akoboya yango na mboka aza te totiki atonga na kati atika biso balibanda to débrouiller soki asisi na kati azwi biso azongisi biso na kati ke anyokolaka biso boye toza baparent totangisaka bana tozoliesa mabota tofutela bandako de tokomi lokola bazoba na mboka na biso moko donc naza desi na pouvoir baacte oyo bapolisier basali bato balali bango baye kotumba bamesa kobuka bamesa est ce que wana pene ezali kibomoto omoni baacte wana tokokolo bango eza bakonzi na bango parce que soki bakonzi balandelaka bango bakopose baacte wana te lokola mboka yango yana yango lese ale neti lelo soki otali bakangi barrière kuna otali na moto abundaka guerre aye na barrière kokengela mpona bachinois donc nayebi te mboko tozokende wapi FARDC tala kutu jipe yango wana soki babengaka nini kamasi yango wana jefa nango wana ezobiba kuna FARDC likolo c'est désolé mais regret na mboka oyo o mboka so te nini mboka ya biso tokomilokaka baya tosufri komila na konfirma bakangi zandu akofanda na bandako aki abongisa zandu azalaki na posa ya kobongisa zandu anga kobongisa zandu bakonfirma tovai na bandako toyoka ozonga esu na zandu te boyeboye bamama biloko na bango ebungi ebele na bakonfirma bakumba bamosusu bamama mosusu bakufa bamabota na bamama na batika bazovivre wapi na zandu siko zandu yango konfirme esili tozonga babalisu kobenga na biso tokomi mitelekano na mboka na biso moko nde toaboye tozosufrir le peuple d'abord yango baoloba toomona yango te peuple ezosufrir nde eza boye bino bookonte kaka ke bamama oyo bongo bakopololo baza na kati ya zandu bamama bateka na zandu bazosunga bamama na bapapa bakufa bamama bakufa bakopololo toliaka kaka na zandu tobikaka na zandu otongo osala biso boye
tokende wapi nde toza boye tokomi na suka bawenzano basali wana population nyonso eza na zambe kotikala kokoka ata mokolo te nde toza boye biso mo tokomi kosedebuyeke ya oluki mwa kwe moko boye otie mo eloko ozoteka me bazolanda biso kaka balingi tokende wapi na miniti oyo tozolelaka kolela toyebi te bapaya bango moko bachinois bazoteka biso mo bakolo mboka toza libanda tozokomprendre te yoka bamama mawaobotama kaka na mama omela mpe libele ya mama yoka bamama mawa tokokoka lisusu te tokomi na suka nyonso tocomprendre te président oyo abiso aza opposant ye bano wona kobengana kabila mpo atikala borene na mboka oyo atikini tozala bien mais pour le moment ye akomi place wana donc akipe lisusu bato te aza nde opposant abuni na boposant nyonso mpo na kabila siko pour le moment oyo asala te eloko moko te ye na gouverneur yaza do okaka gouverneur mama ya bato azoteka mwa kwanga mpa libanda bobenga na ye ye ngombe aza na mama te ebena na botaki ye oyo oza yumbi te oza capitale aza na soso ya bato mobutu aza kufa na Maroc mobutu aza président azokufa na Maroc yo gouverneur oyo mpe osolaka oyo mpe restauration mpa basina bateka bongo bato mosusu ana kini bateka te chinois teka india teka estce eza normal congolais azwa kaka na koteka toza na bana tofutelaka bandako bana classe makambo eza ebele osikobiso bacongolais tokolufa ndenge nini tokesalaki ndumba tokendaka liboso ya bahotel tosala ndumba mpona nini tozwa moya kofivre kofutela bandako kofutela bana minerval kosala makambo oyo biso tokoki kosala te yango wana tosengeke papa fati yokela biso mawa lokola toza na balabala tika biso totekala balabala papa totekala balabala mpona moye de vivre ya bana papa yokela biso mawa mama denisi tolele epai no mama yokela biso mawa mwa oyo elingi esila mwa ya bamama yo soki otiki biso tokokende wapi tokosuka wapi ye zana ekoma ya lola na mete john ekoma ya bango ndako Gentini Ngobila banda na botama 74 nekaka Gentini Ngobila te ndeko yokileka awa lokola aza président gouverneur na biso wame eza te mais asala mpe makambo malamu nde Kimbuta azalaki Kimbuta no babana mboka bana kini Kimbuta aza mutakala chama boma zandu mais lokola ye aye abomi zandu totikile zandu na yebiso na balabala toteka mpona moyen de vivre kofutela minerval ndesinga mama bona asala bana 10 na okende wa ondenge a depuis constamment osusi na ndenge moko ya mabe ya koleka zanda ekoma papa na biso ekoma mama na biso to ekoma nyonso na biso sa oteka tovive na biso eloko tokoma ye guverne soki eza guverne abakemi batikele sana otikele okomona toteka libanda maître edi lola na john babengi bachinois na zo awa lola na john babengi bachinois na zo bafuaza lunendi donc bamona bato liboso porte na bango te oyo babona liboso porte bateki bazala bana mingola siko bachinois bakomi bacongolais oyo bakomi banani do bapesi na bakomi lokola banani na kati ya sikona biso toteka ndenge mpena ndenge alakaka bana bakende kuna totikela akosama na bato komi baosala tomate komi na bongo alors bouti comment est-ce que maman apesi avis na bango bapesi ba point de vue na bango par rapport à ce qui se passe dans le marché central Zando mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba maman ba kolela mingi place à côté ka ezalité gouverneur de la ville papa Gentini Ngobila omoni comment est-ce que ba maman ba koloba par rapport à sujet na yo papa mosala photo bongisa alors on a pesi bongo merci na valeur Massamba pour na prise de vie, merci bongo na Humac, merci na Capriski, merci à toi aussi mon ami que j'aime beaucoup Jacques Aloubi. Quant à moi, je vous dis bye. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la Fondation DOL,
a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la Fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Funu n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.